mais ya gabi ko kotika te lelo yo moisa ki biso ki oza plus isolé parce que bande ko ba lingo te pona ba vérité mais vérité wana pour ko bombango pona ko boma kaka indice ya ke ba mona yo mutu mabe ba mona yo mutu lobaka o sala bon semblant wana te ya gabi na biso nyonso tu toza batu mabe ngana mitie kote batu malamu te komi bomba komi kanga ozo comprendre mais ozo mi kanga na boye mais na sima osama kamususu yango nde nzamba lingi te ozo mi kanga ke na TV ou bien batu ya mokili ba mona nga ke naza boye opesi face mais na sima eza makambo mosusu nzambe nde siko azomona yo mamu nazala nanga boye nga nanga compliqué banda bomwana naza nanga compliqué mais na losambo pe sila la complication na te sila kutu ebele kindumba kutu esila bon nini tu etikali ya munene kutu esila ozaka ndumba makasi na wana ni bon makambo ebele na esila na makambo ebele de stila la prière oyo nde nazobunda tozobundana nango mais ezosila te nini esila te vérité nake na urgence basalinga ba examen tout bapesika nanga non après 2 jours nake na polyclinique naye pe na polyclinique batalinga baesinga naza na mai na poumon naza na mai na cœur naza na mai na nzoto wana baoyebisa siko bairene baesi bango babi atikaki kaka na 2 mois ya gabi outi na état moko oyo esali mpasi komona kolela na yo esali mpasi komona yo na maladie oyo bayesaki yo 2 mois awa okotika biso mais nzambe asungi oza na biso ensemble mais ozongi lisusu kaka na bapolémique bo sikoyo lokola nakendaki kobela yango bino nde bongo banzambe mpo bona otangelanga mabunga po nzambe moko atangelinga libunga te ko bino boko banzambe mpo otangelanga libunga siko filo lokola uti kobela nazala siko ndeni izi panyo moni nasa bongo ça semble ko yaya ti naza na esengo nanga oyo nabelaki na nga nzambe abikisinga botikanga na sepela botikanga na sepela bosalelanga mamelo na couvent te nakwenda couvent te na visita couvent te ya kotuka nde peut-être natuki mutu te bato nde bazaka balingi koloba trop kongola alingi koloba mingi natuki mutu te nauti poto fo nasala émission te poani mais mission compte nauti poto ngo naza mutu abe émission nauti poto fo nasala émission se bozeli mamelo bozwanga te botangelanga te ke obona benzambe mutabikisinga bino to bobikisinga obotangelanga non mais titi ya mutu quand même nalingi nanga bongo te nalingi bongo te yoka SB na JS on raconte ma PDG batambola na bosembo Zambe na ngai likambo monene boye bato balobi bafani balobi ezaka na 2 chaînes SB na chaîne ya Jérémy Chabani nayebi te koyoka malobo ebimi awa yo boza na chaîne na yo affirmation koza nini par rapport ya malobo ebimi awa bongo nake kowanga nake bango baleki na wanga na te bona sani yo lina ngawe bena nolo kokosa te ozomona malamu topanzana malamu topanzana biso nyonso na bamama nanini malamu topanzana
parce que tu continues l'hypocrisie. Et ma fille, yo saka samblo ko sana loko zo monate. Na likambo de ben mutuna makolote. So yi mutasali na ki impolitesse na yi, ngai fona ko défendre na ko nekera. Est-ce que problème est-ce que y a le finga là? Est-ce que bango ba ebi ko finga oyo mutabanda ka ngobza ani makwakala? Ah. Nakita lelo yo yesawa. Yo sakala banzembo ya kana gumoko. Zambe na ngai. Oh, likambo munene boye. Natei mutu. Batina ko question par rapport à David. Natei na masese. Natei babi nanga opesa conseil ndengini. Mutu yemba o mutu bwaso tinda yenga bwa tinde te. Neti nga boye mutu atinda nga neti nani. Non. To bata masima teke mutu azotinda mutu. Te mutu yemba ko mutu asali likambo. Parce que mutu azana bana, mutu azobota, mutu azosala makama salté chaque jour na bayi bongo. Comment on a biloko tout peut-être au lobby les loboye? Est-ce que dérange quand tu es en famille? Te déranger ngatin, famille nga to ba mongo. Ah. Na bangala to lobi no makama. Na lobi na likama mabete. Na lobi likama mabete. OK. Il faut zoom si on a ndenga kala makamba salité. Auto no ndengo to ba nike. Oui. Azama melote, boto sanga na couvante. Pe bino to bobiki singate. Nta biki singe zanzamba tangelinga ngote. Lepo botangela ngote. Ça, je vous dis. Ngana kita lelo yo yeswa mata bonga mutu. Ngana kita lelo yo yeswa mata sata kita lelo yo yeswa mata kasi odo baba kita ba sata. Bata misala mabete. Bato ya basa misala ya malamu ya Nzambi ba matati. Nabi mabete? Ngana kita lelo yo yeswa mata. La lobby, ya bela lobby, mais nazolo na lobaki yango bozo monezo kokisama. Et s'il pété. OK. Et s'il était et kokokisama. Bazo koka ko babolamu nanga te po bazo banga bakobenga bango te na ba filmer. Ozo comprendre kama kama lobaka te. Zani bongo. Soko lobi Gabriel alzam malamu bakobenga yo te. Bacho openda croire. Il faut le bakara Gabriel Azama B. So bi comme Gabriel Azama B au moins na film azo tourner. Oh lobi Gabriel Azama B. Ah bon? Na pesna no Bekam merci beaucoup parce que Geta comme bonbon aza vraiment bien signé na SB. Bonbon à Babakouk na pesi même ça Babakouk merci beaucoup. Na ndenge azwelinga mwana vraiment à considérer mwana azo mwana vraiment azu place. On a vraiment de place parce qu'avant, ils avaient qu'ils ont ça mais maintenant, il faut comprendre que pour le monde à Gaëtan, na SB. Mama, if love is crazy, love is for me. Shalom bana Ozana kombo na ngasi Gladys na eko pesa témoignage na ngana oyo nzambe ya Ozana asalelinga bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa ba sala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande ko lolingi na ngai koteka échangeaki na ke kosomba biloko nanga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alsimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na
aleki kokutana kaka na nzambe ya solo, nzambe ya ozana. Esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout, nake na Allemagne, nake na France, nasilaki kozwa bavisa te, na bandeko kozwa kaka toujours barefi. Kasi papa tango alekiseli nga ngo délivrance, yayebisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade, otala soki nzambe akorépondre yo te. Bandeko nakie kokotisa passeport na nga, na ye namoni nazwi visa, nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka oyo nazalaki, na koti na kati na mboka oyo esika naza, yango na ye kokumisa mone na nzambe na kati ya ozana. Bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris, na lingaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala. Na banda kosala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate, mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele, mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus. Tana kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga e fongwami na moni penza loboko nzambe esali. Lelo nazolo ba boye na koma responsable. Donc na lingaki na remercier nzambe moko, na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya ozana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour. Na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance, il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili. Bo tia kaka nzambe liboso, boko mona boko umela te makamuna bino ko fungwama. Pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout ko luka ba délivrance, oyo esimba te. Awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre émission, la seule émission qui vous donne l'actualité. Nous c'est ça, Toy Babango avec Yves Ipan Tos Dire de Fola, avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo des 140. Voilà, nous sommes déjà avec Yagabi, Maman Tumba, tous années Awa, Togosola. Par rapport à Oyo, docteur Mogi, Jado Sala, Ndengado Sungabiso, plus na ba différentes maladies Nabiso, Ndengado Sungabiso, na O Talibon le Poso, entre temps encore, Azoya, na Bopetu ba maman, côté Oyo, puis Tudengi, na 4 ya salon Nabiso, mon choix de beauté avec le docteur Mogi, je vois, donc si moi de pas Gabi, Maman, Tumba, Boni, Gabi, Boni, santé na yo, et voilà, Moussala no théâtre. Ça évolue quand même depuis aujourd'hui. Bien. En tout cas, on a une semaine une semaine est conquis je crois. Je crois lundi, on a récupéré et Lubu Nangai, Bamakam Nangania surtout dans la paiement qui n'a. Ça une semaine au paiement. Ok, moi, l'invitation déjà, et pas Bandegonao déjà. Sollicitation déjà bandit. Ouais, déjà, SB déjà, on a tourné Kalaté, pas Jérémy, déjà. Nous avons 2 tournages, on dirait. Nous avons 2 fois déjà. Oui. Voilà. Et c'est le Lelo Gaëtan qui sait quand ou azali bon moment na yo Lelo aza na Lubumbashi, il y a juste cas pour la musala, il y a théâtre. Bien que yo boyara moi na salle théâtre, mais Lelo comme futa Lelo moi na comme kenda na cadre ya musala na epese le na ndenge comme na ndenge SB si la bisalo Lelo amemi ndeko. Pour un voyage oyo eza piste pour na musala na vraiment na piste na nous Beka, mais merci beaucoup parce que Geta comme bonbon a vraiment bien signé na SB bonbon à Babakouk na pesi même ça Babakouk merci beaucoup na ndenge azwelinga mwana vraiment a considérer mwana azo mwana vraiment azu place. On a vraiment des places parce qu'avant, ils avaient ça à mais maintenant, il faut comprendre que pour le monde à Gaëtan, SB. Vraiment, ils s'alignent bien ma casse. Moi, le bon na Katuana et le bon tu m'envoies quel est. Dans la commentaire de que bande de lobby, maman lobby ou non, Tobotelier bang. N'importe ce que le bon moment dans la Kati. Tobotelier bang, Tobotelier. C'est comme ça, Botoli Gaëtan, tout nous sous. Malobana, ya Gabi. Ya solo. Alobi bongo. Bon, na moni mutu mo habito Botoli bango. Kati no voix mo bimi wana kati. Alobi bon. Bon, ndena mona ki eza voix moi si. Ya tu la sila tu zande ko nini alobi to Botoli bango. Oh Nzambe. Ngamba Botoli o Gaëtan to lobo. Ba Botoli Gaëtan, bona sabo.
babotolinga babotolinga. Est-ce que pourquoi boyaga gaita sala musala oya théâtre oyo po influer na ngota ebele na kati wana même so totali lelo ozo gagner vie na yo ndako kitoko mutu kezali ba parcelle pe toloba ezali parce que voyage pe fungami déjà mais oboyaka mwana sala musala théâtre pourquoi ya gabi bon namonaki nalingaki gaita sala abima docteur. OK de o ngala lingaki penda yango wana mais kangaki ye asenga kutu abinanga na tanga réalisation na boyaki. OK na boyaki makasi mais alors question na tikaki atanga ni réalisation ngeza kitoko mengala banonyo kama na bino te vous comprendre na boyaki ngapa na lingaki azala do abima docteur. OK mais nzambe ndenga mema na balinye na ye amemieka boy mais lelo quand même ozo sepena musala zo sala ouais na o sepena musala zo sala poser très bien là na o sepena ngo makasi. Voilà, ça c'est bien. En tout cas, tu as reçu la moitié belé awa. Tu as ba message, ba commentaire, ba ndeko ba tine l'Arabie souvent et comme l'Arabie so. Ben, tout se rappelle mon mouké ya Gabi. Docteur Mogijo a fungoli déjà porte ouverte où il a le D et Bandaki. Et donc il y a l'Arabie sorti le 16 de ce mois ici. Éviter comme on a déjà action au docteur Mogijo Sali. On a reçu un peuple congolais. Yo tu poto ne na tuna que l'autre fois. Oui, c'est que ba dentiste jamais ba yamba ba tuna rendez-vous moko ya mom ya pembeni en fait ça temps pour que ba yamba rendez-vous et puis consultation jamais ala ya ofele ça sera toujours payant et aussi o ba talipé ba docteur ba za pis pour dans le poso ils ont rappelé temps ils ont payant mais docteur tout ça toujours makabo ya ofele et surtout qu'il y a même sur le centre hospitalier na ye ils ali bon na yolo à sali consultation il y a ofele et puis sur aujourd'hui résultat sur ebimi ba pesio na montant moko ya muke pour que esunga yo ye pas sunga na ngamu na ye nebito komona ba action surtout docteur Mogijo zo sala lelo en tout cas ezo zungisa yo na esika nini pezo lo belo nini docteur Mogijo aza mutu oyo asungaka. OK docteur Mogijo aza déjà mutu oyo aza na ba orphelinat aidaka ba fille mère aidaka ba femme veuve vous comprendre aza déjà makambo wana oyo asalaka. OK donc hôpital na biso na yolo na en face à terrain Kankar na yolo sud. OK et toza na journée porte ouverte et bandaki depuis le D. OK bandaki depuis le D till le 16 donc chaque jour tozo docteur azo yamba batu till le 16 donc consultation na biso eza ofele. OK maladie na yo soki maladie nini oyo bakokanga o nango soki kosenga combien pour un traitement docteur Mogijo azui 50% yo kofuta 50%. Par exemple soko donc bazio na maladie ko sali yo $100 exemple docteur Mogijo azui $50 yo kofuta $50. soki esali $50 yo kozwa 25 docteur Mogijo asali nini azui 25. Ozo comprendre c'est ça oyo toza nango sikoyo pona 22e anniversaire na biso ya nini pona loposo. OK mais est-ce que ils appellent ma maladie oyo dérange à bâtiment mingi et pour ils ont ba maladie oyo pena la chronique na Congo est-ce que docteur pas d'autre traitant parce que ils ont ba maman oyo ba commis âgé avancé ba papa ba commis un peu courbé ba commis na makamusumo no pakala kubela pamba est-ce que docteur peut azozwa en charge ba maman ba papa oui ba papa o ba mikongo ebukana peut-être papa vandaka na kiti akoka suko tambola te makolo pasi mukongo o boye na boye ba pareil na biso eye ya sika ba pareil wana ezaka na poto na docteur mutayaza nango na Kinshasa o bolemba na ndeko na bino moko bukana ou bien asalaka accident esimbaka te tout ça baya pas docteur Mogijo bakozwa solution ezali ba papa ya kala o basi bakomi bange ba mamo basi bakomi bange bala bakoma makolo problème boye problème mukongo o boye na boye baya pas docteur Mogijo bakozwa solution. Est-ce que complication ezali te complication ezati eza bande ko mususu balobaka bona télévision sango ye non pesaka ka mwa $10 po bakoma kombo na yo batia na liste comme ça to pesa yo rendez-vous est-ce que ba biloko wana nso teza venir bongisi déjà ni bongisi nyonso to bongisi nyonso to yamba batu teza nango consultation eza nango ofele consultation eza nango ofele mutu nyonso tu oye na yo na yolo
en face à na yolo site en face à terrain Kankar. Ce au katisi na près na station essence wana pour tala likolo ba commis centre hospitalier docteur Mugijo. Ce que monité autouni na yo. Obina zo luka hôpital docteur Mugijo ata mwana muki ata mukolo tout le monde côté bazwa traitement ka wana. Ba kolakisa yo pas docteur Mugijo. Oye na yo okoti. Donc banda qui le déti les 16. Tout le jour wana tous na journée porte ouverte. Il y a cause de traitement na yo. En tout cas, au moment qu'il a fois passé, docteur turc bayaki. Docteur qui turki basaki na biso pas docteur Mugijo. Basu ba traitement na bango comme il faut. Ba c'est pas ba bête docteur Mugijo maboko. Tout le monde a besoin de bika. Tous en a poto, tous en a papa na tout papa na yo, to bandeko no bazana ki sasa a bazana problème. O mu Congo, makola tambola ka susute o loboko esala boy. Docteur Mugijo zo zongisa yango. Voilà. Nyom qui se zo déranger plus ba maman. Les lopé maladie oyo c'est comme un fléau, où sali passi. Césarienne est commis vraiment inhabitude. Na ma maman na plus surtout ma jeune fille bako bota lelo. Césarienne vraiment et zo sala ngala nango. Éviter est-ce que docteur Mugijo négocie na kawana. Ako sungaye tout les ara au transfert au yaka na biso to ça opération ça cicatrice. OK. Vous comprenez ça na laser. Tout ça opération ça cicatrice. Bako sala opena césarienne penda botele mi otali bumuno obi o ngaka mutu ba uti ko operenga. Yo moko kamwe. Libumuno toujours ko sala plat. OK. Vous comprenez. Tout ça na mesure tout ya ko sala ke libumuna yo eza toujours plat. Et ko vimba tende ke sala ka ba opérer yo boko libumu vimbi tonini te. Libumuno toujours ko sala plat pe libumuna yo o mona ke cicatrice exact. OK. Mais si quoi il fait biso ya Gabi. Lelo, bato moi préféré un vrai docteur, il faut être chrétien, il faut être nzambe. Est-ce que docteur Mugijo est nzambe pour ebele bato kanisaka ba docteur baza bato ya soloka, bato yo peut-être moi manger kota ba simba. Est-ce que moi bon nzambe zali na kati ya centre hospitalier docteur Mugijo avant opération le sambona nous OK ensemble na ndeko et puis voilà. Bon apaiser na nous on a pensé mon côté à ma bé tension toujours à l'hôpital le sam nous a pas hôpital monsieur comment so bokel makamba le sam balinga souté oh on a hôpital bando balinga te balinga te c'est pas possible mais pas docteur Mugijo oya na bino c'est bo sangi prière na bino famille bo prier na bino après allez docteur Mugijo ça aso bo 6 na bino il atali tana ye o apesa ki kesa musala na ye asaki musala na ye. Il y a un pasteur ils ont un problème. OK. Une prière est déjà autorisée. Oui, non, ça la prière nayo, il y a ça di musala nayo. Je tiens à vous signaler que moi nayo, Leki nayo, Koko nayo, Pierrot, on a un cameraman pas na biso walelo, azali peut opérer na centre hospitalier docteur Mugijo, balongo. C'est vrai? En tout cas, il est très bien. Aujourd'hui même. D'accord, pas à la mine, l'équipe bien. On a déjà babilo kwa boye, ça ba preuve convaincante au bandeko ba komona. Et zozong sa onenge ni ngaka. Bazo kufa na makambo ya minu, batu musu bazo ba koopérer ba minu te. Bazo ba kosala ba minu te. Batu bazo kufa pona ba minu. Metala ya Pierrot ndenge leki. Vraiment, Junior Njambi vraiment paix à son âme. Moi mobali moko très calme, très gentil, très bien. Vraiment et salinga ezo salanga pas siti siko. Malgré on a ke matanga kuna te. Allo, webi kane makambangwe zalaka. Lelo ne makambwe bandi. Lelo makambwe bandi na cabinet na hôpital et pas docteur Mugijo. Ma solo et bandi lelo na kati hôpital 22e anniversaire le 2 septembre. Yango et bandi le 2 lelo ti le 16 septembre. Ndeto kati. Muto sotu oza na mukamate. Otini basomble mafuta DHL ofele. Mouton surtout au hôpital, ba opération, ba bukana makolo, ba tambola kate, ba bazana ba problème, ba sana ba accident, ba kena ba hôpital et simbate, docteur Mugijo bengi sibino surtout aux États-Unis à koi na mabele aza déjà awa. Ngape Gabriel na yeka pona événement wana. Journée porte ouverte. Consultation fêlée. Traitement na serait bimi $100, docteur Mugijo du charge à 50, yo fouti 50. Serait bimi 50, docteur Mugijo du charge à 25, yo fouti 25. Événement sur événement. Boya ebele et bandi lelo. Lobby kozala, lobby okuna lo ti le 16. Mukolo oyo lingi
yakapa docteur Mogijo ozwa lobiko. Merci beaucoup. Ezosala penda pasi donc nous surtout azala be o azomona minu pasi yakapa docteur Mogijo kuna ba operaka minu kitoko pe eloko mosusu docteur Mogijo azo ko blanchir minu. Okay. Minu pe o bazala ba minu ya salité minu mosusu za chocolat et beba et ça soki ndenge nini yakapa docteur Mogijo ako blanchir ango. Ezozonga penda pembe minu zokoma kitoko. Ba o ezara ba salité o ezara amusu bazaka soka zo ba munoko za solo njoka ba couche fanda ye penda na munoko. Okay. Ba zo sukola yango nyonso to. Oh mauvaise haleine. Nyonso ezozonga kitoko. Voilà. Pour ça nini bandeko ba otala biso surtout plus ba maman, ba jeune fille, ba papa, bandeko ba otala biso attitude libana ngo ce jour là oyo eza comme une occasion à pisi bango. Binge bandaki déjà les deux, toujours qu'il vers les 16 déjà. Bandeko ba koya wana ngisa bango nini par rapport à l'occasion oyo unique docteur Mogijo a pisi bango. Baya ebele. Boya ebele, bino batu bosana poto, bosana bandeko na bino bazana Kinshasa. Bazana Congo. O bazo bela, bazana ba malade. Botinda bango pas docteur Mogijo. Boya au moins que la fois passée to mona ki fi moko boye likolo. Ok. Ezaka accident moto. Ezaka accident moto. Likolo zongi tout droit. Ozomona mwasi sourire esali nini? Ezongi. Ok. Ozomona ponenge ezaki ninga mwala taketche ezate, mwala teloko ezaki te mais akomola taketche na pas lulu pela likolo wana. Lelo akomola taketche. Ok. Comprendre docteur Mogijo azongi si likolo ndenge ezalaki. Boya ebele ozana maladie ko banga na musika te yakana no tuna. 50% réduction. Tozana ngokuna na journée porte ouverte. C'est ça on adresse hein. Boya tozana terrain Kankar na Yolo Sidi. Okiti na terrain Kankar tout le monde ba yebi ata so esika chauffeur qui tire na terrain Kankar. Chauffeur ne sota Yolo Sidi ayebi yango akokitisa yo okatisi prince. Ou bien esika docteur nazo de pas docteur Mogijo ba docteur ba chauffeur pe belé ba yebi yango. Au moins ka kitisi maman yango wana ata ba moto. Ba ma yango wana be papa yango wana alakisi yo. Mingi na terrain Kankar wana soko yebite po bunga te okitika wana okatisi presse na station na tuni balakisi hôpital docteur Mogijo. Boya ebele en tout cas bonjour solution. Voilà. Bandeko bele baza ko se lamenter ba docteur Mogijo tout le monde ba photo na tout le monde ba vidéo na ye libana mboka c'est comme ça aux États-Unis. Est-ce que c'est toyé to ko la cirer par rapport à l'opération na biso par rapport à santé na biso? Est-ce que docteur Mogijo azana biso na ville Kinshasa to azaka libanda ayaki ekuta ayaki avangai. Ah bon azana Kinshasa ayaki ekuta avangai ayaki kaka pona makambo na ye oyo asali oyo ya du 2 au 22 au 16 au 16 vous comprendre asa komaki déjà vanga na kita Kinshasa ye déjà azaki déjà ya Kinshasa ko voyage wazaki na bit nini ba recherche ou bien ko fungola ba bureau présent batu bele baza ko mitu na tant de questions Angola docteur la biso France Belgique yotu kuna ba ko za satisfait bande ko ya Canada États-Unis ba ko tuna est-ce que docteur nga voyage ka kende États-Unis ezaki pona ouverture ya ba bureau to ezalaki kaka ba recherche na yende nga sala ka pona ko sunga pepe Congo. En tout cas bazala na ba za décité bazala na kimia docteur Mogijo akufungola ba bureau na bamboka wana nyonso po tout le monde a na facilité. Okay. Surtout Angola pena de bazolela. Nous mon Angola pena de bazolela. Baza na kimia nyonso wana to kene biso moko en personne kutu katu tina Angola. To ke ko fungola ngo biso moko. Okay. Nous mon pour fungola centre na biso ba on ba kiss na bango la place auto relaxa bango ba kiss na bango. Ndena tuna ki wana plus voyage na ye ezaki pour na ba recherche to ezaki en fait nini. Souvent biso na bando batela biso bayeba voyage ya docteur Mogijo ezalaki akendaki kaka pona makambo ya azaki na invitation pona makambo kaka ya bapo États-Unis. OK. Vous comprenez ba bengisaki kaka pona makambo ya bapo. Dakende ko résoudre ba problème wana aumelaki pété asazonga ki dai déjà. Ça c'est donc yeba bengisaka ye soka ki la fois passée kenda Turquie. OK. Akende ka pona makambo wana. Azongaki après ya États-Unis aya azongaki kutu avant ngai avant même ngana ya sazongaki. Voilà maintenant situation na kota lokoso évolution ndenge évolution kitoko encore ezu na ma ya poto na ebisi yo elimine nani ni dao Joël Kacha soka talinga kaka oh ya Gabi mais où tu changer ka du jour au jour
Ok. Ozo changer ka boye ndenge nini. La pesi Joël Kacha Mbote, maman Mundele, moi ça métisse, moi ça propre. Donc maman na Erwane, maman na Noah, maman na Victoria, Irène Kidia Fuka Makese, na pesi Opembote, Clarisse Isaka, na pesi Opembote Sikozali. Donc bango le tozako zana bango chaque jour chaque. On appelle battu nangai. Donc comme na deuxième cas étape aux na ngoto évolue comme na troisième étape. Na sina comme musika bébé. Ozo ça na deuxième deni. Ça se voit. Nakei. O kaka nakei. Ozo comprendre. Donc nazo fanda na ngaba pat bazo kotala ngai elongi nanga polele. Sans poudre. Sans poudre, sans tout. Donc na fa na ndako so bat kotala nga bazo kotala nga na fandi na ngai. Maintenant est-ce que le ne tombe pas qui aux à la piste na ba produit makasi o esala ki le possible ba po jeunesse ebele na biso lelo bakomika balinga bazala pembe soit za pembe sentir na moi si kitoko so na pembe vedi na mobile kitoko ni ne trompe pas qui yanga na tikola mais éviter ni ne trompe pas ya Gabi pour que aux à la piste na ba produit na makasi lelo kasi bo jeunesse kaka contraire na na pembe na kitoko on a pembe na biso famille il y a famille oui on a pembe na biso famille les maman Lydia ba Sandra ba mutu kitoko et puis na mona mettre mo fate nini et puis na mona petit frère no mettre voilà ndingai moi poitrine ça va pembe Edi Edi Bolembo de PC ba mbote belé ozo comprendre donc moi na mo botu gaita pembe déjà Gaita botoma ki métier ah bon pemba Gaita non ngi mukolo nanu ezongi te peut-être ozonga soka voyager soka jipe mbongo ok ozo mona donc toi na famille moka pembe donc papa kolanda bilanda na ndoka ba ko soka o chabo eloko boye bimi kolanda ba mouvement wana nde yango moni eko yanda teto kendeki so angola mai mabe eko babozana pota yo buzoba voilà pa buzoba aïe mukamate et ça là on le voit la plus hein ndenge bana catholique basambe no de père dans les yeux bina awa boni boyeko Yves boni ko finga na ndika ba photo parce que boni ko tchola boyeko dans la liga ba photo na ndenge sala ga yo donc koto nyoso donc ka ndengo lobiko koto yo tala te mbala moko ko wu mais lelo ba maman ebele bakoyo ka soni bakoyo ka docteur bakoyo ka soni bakoyo ya pembeni ya libiki na ata na monde na biso baza ebele baposede ba ah bon ni zo kutana ba bazo ka soni ngapi nazo comprendre na ngate ozo isa bango tinengeni ngana isa bango docteur abimisa photo mutu soko permettre ye te ebele babika balobi te toni na toto bima na biso te bavana bango mais ba oyo baloba ke no toni to bima to publier bango ko ye moko mutu alingaki abima ba publier na photo mutu te soki ye moko alobi te ozo comprendre nga moko na pesa photo na nga na bibo publier nga ndenge nazalaki na ndenge na komi nga moko na lingaki mais soki yo po lobi olingi na yo te yo kaka au moment moko bangaki nga lepsi docteur asinga na d'abord photo ata l'état ya le poso na yo et puis à revenir plus pour na yebisa yo que il faut eza comme traitement non même oza en distance même oza libanda ya Congo a osala yango mais ndeko na zo banga ono moni photo na nga ba ko zo batia yango te jamais docteur au moins ko ba mo la docteur na TV boy bango ba komona bango ba komona et puis moi ndambo pe ba mona et pe boye ba mona aza nani aza mutu abongo te et puis l'expérience aza nango jamais na l'espérance oya aza nango combien de photos biso to mona oya publier mais traita pe bato somo bato pe na ba kongwa minene yo mona déjà parce que ba permettre te ba autorité ba nini docteur a traita yango même musane kenda toujours liboso voilà ozomo a publier bato te soki yo moko permettre o sepeli ke ndenge nazalaki neti nga na linga na ngai na linga na nga batia na bango et sobe pa ndima na to ndima mama soko pa ndima kana et puis à son âme ozo comprendre OK mais maintenant eza na bande ba na poto banyi ba yeba basala ndenge nini parce que ville Kinshasa licence eza mo makasi pona kozwa ba kisi remède pona bango basala ndenge nini
yo utaki mikili ya poto oyebi koma makambo ekendaka basala ndenge ni pona bandeko wana ba libanda est-ce que ils ont ba agence ezali ya sûr ba produit commis docteur atindi ba zupo monsieur ezaka batindi boye o esopanaki o ebungaki o boye na boye est-ce que docteur azana ba agence asi oyo atinda ba produit pour que biso atinda na agence na biso solo eza DHL. OK. Vous comprenez? Atinda toujours na DHL. Mutu nyonso tu oyo atinda kisi na ye aza décité. Azwa kisi na ye. OK. Vous comprenez? Otinde docteur Mogijo photo. Amoni photo. Atali longi no bien so to sali vidéo amoni ni poudre ni eloko sukwe longi no propre là. Okangi photo po bika. OK. Po bika comme ko tia so ba poudre te pole ko tia poudre yebi ki o tia poudre ya yebi penza mutu. OK. Aoyeba ki o tia poudre. OK. Ko tia poudre te loko te. Tinda photo ndengwana. Akosa elo kisi ya ndenge ya oya moni lo poso na yo. Ukamate na yo. OK. Akosa ela okisi. Ozomona. L'autre fois qui a ça chose otindi mbongo na yo batino na DHL adresse na yo eke kotikela yo. Na mona pasala ka action moko c'était vers janvier ou février si je me trompe pas. Abaki DHL c'est comme si ateli bandeko ya ofele. Oui. Azaka na contrat na bandeko ya DHL bendenge ni. Te afutaka na ndenge na yo. Afutaka na ndenge na ye moko. OK. Ocheki osombi kisi na yo ye moko a se porter garantie na DHL ke ye moko afuti. DHL peso fele. Nga sa na contrat na bandeko ya DHL. Afutaka. OK. Andimi na ye kosunga. Neso ke nani docteur Mogijo sunga ka bato sa bato ya sungaka. A message déjà kosunga. Ye na makambo nene surtout asungaka même na suki. Omona kaka prix o bato so basenga ka ngo pas docteur Mogijo ezate. OK. Omona kaka prix na eza raisonnable. Oyaki kotuna okanso kozonga mais ozongi te ofungoli pasta ko futi ozaki nango basali opesuki. Okipe opesa sango. OK. Oyo sa mamani ba otala ope bande ko douter na ya Gabi mais belé ba moni na France ba moni na Belgique ba bino c'est vrai makambo alobaka yango to moni. Oyo sa bango nini ba mama ope ba za ba bino pe photo bien ba Saint Thomas pour boza basi bato bo boya kondima. Alors comment déjà bande ko basi ba ko boya na ba Saint Thomas ba bi jamais ba on faut ba mona ba preuve moko convaincante mais ba mona ki yo moko kuna. Oyo sa bango ni ba mama na ba otala biso. Na yebisa bango en tout cas mbongo eza mbongo ya biso. Okotonga no ba immeuble okosa no nyonso tu. Mais oyo to liaka, oyo to lataka, oyo to bongisaka poso, nde ezalaka ya biso. Ça c'est vrai. Ozomona parce que immeuble eza nango boye evani nango wana pe okufi otiki yango bato musu ba dondweli yango. Mais oyo kotisaki na nzoto na yo, yango nde yo bénéficier. OK. En tout cas komona na yo teke ya nini yango? Po misusu ya nini yango? Nasala nini nanga boye te, nasala boye. Mama, bongo elongi. Bongo elongi nde eza base ya nzoto ya mwasi. Mibali kutu bana prom te elobi nango tantini moto sakine miso bina mobali kutu aza na mbongo na ye okipe mukamate te azo peso mbongo. Ozo comprendre. Mais na pesi olanda ozwa ye po mema ye pe ba traiter po mobali mwasi walinga mobali so mwana mukamate ko mema ye pe ba traiter ye. Ça c'est vrai. Oui, oui. Ozo mona. Mais yo siko mwasi fo mobali nde alinga yo. Ozo comprendre. Fo mobali nde alinga yo. OK. So akucho na be mikamate wana mama atozo pese mbongo. Akolinga yo kaka na motema te. Akozwa oyo azangi mukamate. OK. Yazo benda nde mbongo. OK. Sala nzoto na yo, sukola nzoto na yo, neti banani ba Sandra Chimanga. OK. Ozomona, banjoto elava. Ba chuchu lwambo banjoto elava. Ozo comprendre. Sukola nzoto na yo. Ba Joël Kacho tali poso ya métis obi oposo. Ozomona. Oui, ba Mireille Kazu bazana kati ya Belgique. OK. Ba poso kitoko. Kuta zo balanga binanga ya Gabi poso nanga na walinga susu docteur Mogijo lamba ngabi yo kaka. OK. Yo kaka. Po ba msusu ba kansaka ezaka ka foza mukamate po docteur Mogijo simba poso na yo. Même ozala oui Yves. Même ozala mukamate te. Oko se confie na pas docteur Mogijo. OK. Asa eloka mafuta okobima na frappe. Yo ozo ba bongo yo moko chokola. Na comprendre oui. Parce que aza dermatologue. Ozo comprendre. Ayebi le poso ya mutu. Surtout puis ya biso ba noir. Ta le poso non ndenge zalaka. Voilà. Mais lelo tra frappe. Mama mbumeza ki ba bouteille ya suske. Na biso deux fois quoi. Atoza métis américain. Atoza métis. Olingi ki métis na we sukwa me bonga.
OK. Docteur Mogijo azali wana. Akosukola ngo ba otala te. Ovana ba métis mais ba otala oya yo ba omona ngo ndenge mususu. Ba omona ngo ndenge mususu mais bino ba métis. OK. Siko bandeko ba sala ndenge ni. Kasi ba benga bisoti. OK. Numéro docteur Mogijo yango ezo affiché na écran na yo wana. Ba benga numéro wana. Ou soit ba benga na 089 65 61 779. Ou c'est plus 243 65 et 89 65 61 779. Au Zwingai na peso numéro docteur Mogijo bo bengani ayebi nenga ko yebisa yo moko oyebi ndenge ko sala po bakise koma esika oyo zali. Ba o bazan ki tsa ba sala ndenge. Kasi baye ko luka biso te. Tozana na victoire. OK. Tozana victoire wana face ya nini ya commune. Ya maison communale ya Kalamu. Kasi bazwaka ba taxi ya Kingabwa point chaud. OK. Se rotunika pa d'ailleurs mo ka Kingabwa point chaud bwaki boyo mona bakomi docteur Mogijo. OK. Ozomona. Soko kei na Lemba. Na foire na deuxième porte. OK. Na avenue Lubefu. Lubefu. 19. Pour mona docteur Mogijo otunika ka cabinet docteur Mogijo ba relaxation na Lemba na mobimba e umeli cabinet wana. C'est comme si ba bandaka kuna. Abandaka nde kuna. OK. Ozomona Lemba wana na Lubefu. Soko lingi oke na Bandal. OK. Na Bakayao. Côté à point la police wana la police Mbata. Oui, Mbata, OK. Otuni pas nani cabinet docteur Mogijo ba rolakisa yo. OK na ville na ancienne galerie présidentielle. OK. Au Mathieu Scalator wana. Na droite na yo. So aussi Scalator talika na droite na yo mona ba komi wana nini cabinet docteur Mogijo. Au côté na porte wana au Mathieu Scalier beti porte au côté. OK. Oza ko assurer ba maman. Toza na biso partout. Maman yaka ozwa lobiko ba papa ba mama baya ezala papa ozala mukamate yaka okozwa lobiko kobika ba biso ezalaki pasi po pour vendre mais ko tala banda 8 heures. OK. Parce que tamboli pe tamboli. Voilà. Soko lingo sali kamba malamu ozoka kwa mabe sala malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable le père des mensonges. Ce qui doit être sous le col à mon message, tinda makepa ina nzambe toyebo to senga na bino to tangisa bana. Zom so fele na classe et toute la gloire est à nzambe. Donc si vous avez directement la conviction d'aider derrière ça, moi je crois dans cela na yo to pambola nzambe. Ponanga ko hésiter ko sala bolano et pas ya bana oyo benga lelo to sunda to tangisa bana oyo to pesa bango sans salut et puis le kumu ekozonga pas nzambe. En tout cas, botika biso te bosunga biso nzambe akopambola bino. Même les plus petits gestes de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Tozomine avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodane. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Orphelinat Vida, lobby à bas orphelin. Voilà. Maintenant, je ne vais pas retenir par rapport à salon parce que l'anglais tous les gars, tout le monde a activités différentes docteurs à Sala qui a soumis ma maman, jeune fille, mais tout côté dans vous là, Oyo, moi ma camarade suis vraiment compliqué. Et puis même pour na bana, ba même cher, Oyo comme na suki au kangama beaucoup pour que ne bâti. Docteur à l'obinini pour na salon mon choix de beauté avec le docteur Mogijo. Mon choix de beauté na biso ezakaka na même adresse. Semaine au mobimba oyo. Semaine au mobimba oyo. Tozaka na même adresse. Mais semaine tozo banda. OK. Ba ya na même adresse na galerie présidentielle, l'ancienne galerie. OK. Et si ka nini ni na biso ezali, bureau na biso ezali, na cabinet na biso ezali wana, cabinet za wana, soko lingo somba kisi, na somba savon na yo wana, savon ya nduta pe za wana, savon auto sukola wana pe oyo mona ezaka sukoli yango ezo telisa po, yango pe eza wana. Donc salon de coiffure na biso pe ezo ekomi wana. Ekomi wana na ancienne galerie au Mati Escalator, au tal na droite na yo. Au mona ba komi cabinet à Mogijo au mona même ba photo ba mama chako ezali ba esobe ezali ba photo ezali wana okoti wana au Mathieu Escalier au mona salon na biso eza wana. Est-ce que bazo la yo suki wana kitoko tout kitoko. Est-ce que bazo maintenir toujours leur façon ya ko sala ba mama modèle surtout yo plus oyo tobengaka kushimba kuchika? Est-ce que bazo maintenir ngo kaka parce que comme c'est la ba délocaliser loko boke boye. Non, yango kaka.
même kaka bato ya ngwana même personnel même ngwana ka bazawana ba changer te OK oui ba changer te salon des olongwa ezokoma kuna na ville voilà ba congolais en général ba yebi que docteur aussi 22 ans d'expérience oyo et ça lit bien et ça bandeko bandeko douter mon ke sikoyo bazongi pene na ba image to tiela ki bango batali babino vraiment expérience ezali alors na ba oyo bakotala biso ya Gabi avant que tout si na dossier ya docteur Mogijo okoyi sa bango nini na ba domaine ni surtout docteur azanango parce que azana ba casquette ebele pour nzamba sungaye on GD même zo sunga bandeko ba fille mère ba orphelin même aussi ba veuve en tout cas tout ça bien makasi liloba na docteur Mogijo parce que belé ba kanisara azaka mundele miso habité ala politicien mutu wana te oui ça bangoni aza politicien te aza kaka docteur mundele pété OK baya ebele so za bandeko na bino baza awa o baza na malade o bazo souffrir o peut-être bozo banga ko kena hôpital mususu ba senga bino cher boya pas docteur Mogijo en tout cas beaucoup za la décité ba opération nyonso tout o etangami opération docteur Mogijo azo salango OK docteur azo salango pe o mona opération ba sali yo wana o mona teke ba cicatrice minene o ti na mbonga mukie ba sali opération moko kitoko yo moko talo bio ba sali na poto to na kisasa ozomona boya ebele o bolingi ba papa na bino bo bibia ba bika bo tinda bango pa docteur Mogijo o bolingi ba maman na bino ba bika ba telema ba tambola bo tinda bango pa docteur Mogijo en tout cas vous allez vraiment décider. Voilà, faisons un tour neto lo bagaka tout ça moi tour en famille surtout puis ba maladie bien que ozobelate mais kende kaka ko sala consultation yango wana checking yango na ba noir toza ba nzele belé biso ba noir to kwera pamba te so moni mutu mundu penda kweyi c'est que elieye OK boya ko sala ba checking maladie goza batami quelque part oui oye bandenge nini to beta tout le kawana na kimwenza na yoloside juste en face ya terrain au tobenga la frégate ya ngwana pe tobenga ko centre ya ngwana ka tobenga ngo kankar bana yolo bayebi soko oza kaka na victoire oza partout tuni kaka avenir kimwenza déjà ozala mobimba et ekezala malamu ba soigner yo to pour soigner azali bongo ndeko atoza na mikili ya poto bandeko batanga Kinshasa benga numéro za affiché obengi docteur Mogijo ako recommander et pas ya o bazali ba minganga bazalaka na ye ceux qui moko paza ensemble bogosola na ye et puis opération et que le cas morte comme disent les Kinois. Voilà ya Gabi tout monde qui na biso na moi ba analyse na biso tout monde qui na biso na moi masolo na biso o lelo et salaka ke bandeko ba sepela na Gabi ba ope ba boya ka ba boya na Gabi n'ébite ce que sera temps ya kotala ba commentaire ya be mission o yo salaka différente nazo attente pourquoi non attente il faut tala quand même oye ba soki évolution na makambo zo kenda non attente alors bandeko balobi ya Gabi otobela otina état moko o esaki pasi komona kolela na yo esaki pasi komona yo na maladie oyo bayisaki yo 2 mois awa okotika biso mais nzamba sungi ozana biso ensemble mais ozongi lisusu kaka na ba polémique ozongi sali polémique bo sikolo kwa na kele ko bela ngo bino ne bongo banzambe po bo tangela nga mabunga ko nzambe mo katangela nga libunga te ko bino ko banzambe po tangela nga libunga ko flo na lokola uti ko bela naza sikondeni Easy pano moni nasa bongo ça ressemble ko ya ti nazane sengo nanga o na bela ki na nganza biki singa botika ngana sepela botika ngana sepela bo sala nga mamelo na couvante na kwenda couvante na visita couvante ya kotuka nde peut-être na tuki mutu te malobano ya Gabi na tuki mutu te batunde bazaka balingi ko loba trop kongola lingi ko loba mingi na tuki mutu te na uti poto fona sa l'émission na sa émission te poane mais mission compte na uti poto ngona za mutabe émission na uti poto fona sa l'émission bato ba mona ngai ke na sali ba émission na ngai esili est-ce que bi
lelo be mission pe o na esala esengo na ngai naza na ngai libre naza na kimia se bozeli mamelo bozwanga te botangela nga te ke obona benzambe mutabikisinga bino to bobikisinga obotangela nga non mais atiti na mutu quand même nalingi nanga bongo te nalingi bongo te nzamba biso zonga nanu obongama otika pe mwa polémique na polémique nini nasali bino nga sali polémique te OK neti liesaka polémique na lobini ya mabe oye obandi mala moko olalaka na mobali osaka makambo salite chaque nuit aussi si wana te nga bina sala chaque nuit te oyesi mutu moko asalaka makambo salite butu mobimo za mukolo lebi so maloba no ozozonga susu masima te na tei mutu batina question par rapport à David na tei na masese na tei babi nanga opesa conseil ndenge ni mutu bazo tinda yenga bwa tinde te neti nga boye mutu atinda nga neti nani non to bata masima te ke mutu azotinda mutu te mutu ye moko mutu asali likambo parce que mutu aza na bana mutu azobota mutu azosala makambo salite chaque jour na bai bongo mais yo poza na bana ti ona ba kasi ngape naza na bana te kasi bona ya tindinga siko biloko naza na bakoko te na koko bon koko to tie bona bana ya ba yaya ya ba leki no pe bazali ba bakoko na yo te naza na koko OK voilà to bona oza na koko na ba ya na ngape baza na bana bazaki na bakoko bakoko na pe baza ya ngai OK mais ngai naza na koko OK mina o TV ça faut préciser voilà comment na babiloko tout peut-être lobi lelo boye est-ce que dérange quand tu na famille dérange ngatin famille nga to ba mongo na bangala to lobi no makambo na lobi na likama mabete na lobi likama mabete OK il faut zoom si on a ndenga kala makambo salite auto no ndengo to ba ni ke oui OK na lobi nga bêtise te koloba naza mamelo te bozo sanga na couvante pe bino to bobiki singa te ntabiki singa za nzamba tangeli ngango te lepo botangela ngango te ça je vous dis oko changer attitude naza na ambiance nanga ndenge kaka nazara nazongi na ambiance nanga oko changer attitude quelle attitude na fingi mutu na fingi mutu na fingi nanga mutu te na banga nango tanga bakomo poso tangi bakomo ba commentaire bato ba kofinga kaka na fingi nanga mutu te est-ce que ba collègue no ba bengi opete pona episode ya Gabi bo mama moto mutu abenga nga zate mutu abengi nga ans alobi nini ans mutu atineli nga voice o ba ebisi ba tineli nga be miso sali boye to bongo est-ce que na lakaki mutu ke na bongwani ke na koloba susu te na osala émission te na osala émission mais na osala nga te ke o na kene na me matu di koloni aza me mabatu kala mais ozo ke na osala ngote non na osala ngote na na esengo nga esengo ya olakela bato bakita yo basheni te mata oyebi bato mosusu bakita yo mata bango kuna pe bamata est-ce que koloba ndenge eza malamu na nzembe kuta nzambe batia nga nakita lelo yo yesu amata bongo nga moto nga nakita lelo yo yesu amata sata kita lelo yo yesu amata kasi oyo nao babakita basata bata misala mabete bato oyo basala misala ya malamu ya nzambe bamata te nabi mabete nakita lelo yo yesu amata osakala banzembo aliaka na gu moko yango vraiment isolé dendon nde naza dendon basaka na bandali wana mayo oyo bashofaka mana po changer ezakakala boya Gabi toketo tokepe pa adogo ko tout ça aussi ça donc il n'est pas maman de la paix yoga na audio oh yubo vidéo ya TikTok de gosila na Jérémy Chabani il y a des sons yoga yango yoga mwa mutu Mika sunga biso yoka Zambe na ngai o likambo monene boye
Zuma Tumba. Oh, likambo munene boye Bishop. Batie bango na mbabu. N'importe. Voilà Beckham. Beckham, nandeko Jérémy Chaban. Jérémy Abibat Balobi. Batu Balobi, bafani Balobi. Ils ont deux chaînes. SB na chaîne à Jérémy Chaban. N'habite, koyoka malobo ebimiao. Yo posa la chaîne na yo. Affirmation rosa nini par rapport à malobo ebimiao. Oh, bon na ke ko wanga na ke bango baleki. Na wanga na te. Oh, bona sana. Yo lina ngawe bina nono kokosa te. Donc, on dimi de fête na yo. Nandimi. Mais bonjour pour ça que chaîne mine ne peut aller au peut être bébé et tu as pu penser que bébé ngome manga wapi yo. Ngana lobi baleki na bango chaîne na ngai. Ngome manga wapi. Oh ba ko tcha bango na mbabo. Polémique yo. Minoko lobi yango kuna. Minoko lobi yango kuna. Sikoyo komi ko tala ngande ngeni. Est-ce que vous avez plus privé, il y a SB, vous avez plus privé? Mais bango balobi que non, bako biso na mbabola. Na koloba nini? Parce que déjà na chaîne déjà, il y a Jérémy yange ko telem. Il y a Beckham yange ko telem. Et télé matin. Mais Bellevue pesa chaîne mo forte. Te bango batangi kombo lobi wana te. Batangi pe kombo mutu te. Yo tuni ngai chaîne nanga, ya ona mindemeli. Mais on me ils ont un peu moins polémique ya. Te talingate. Elle est hein. Tout sur la réalité. Voilà. Tout sur la vidéo moko, tout kala mo ba TikTok. Etalika yo. Et ça la vidéo mo on a des ceux qui va enregistrer qui a Gabi. Topé yo mo vous conscient que vous sont na mutu dans une émission comme ça. Tout quand ensemble. Eza penda nini? Ya penda mission. Malamu to panzana biso nyonso. Na ba mama nani ni malamu to panzana. Parce que tu continuer na hypocrisie. Mission. Et ba finga nga yo saka samba ko sana loko zo monate. Na likamuda be mutuna makolote. So ye mutasali na ki impolitesse na ye, nga ifo na ko défendre na ko nekera. Est-ce que problème est-ce que yeza loko finga nga? Est-ce que bango ba ebi ko finga oyo mutabandaka ngota alima kwakala. Alima kwakala a simio il semaine. Oyo ça avant de voyager. Oyo avant voyager. On comprend. Maintenant maloba ya Gabi souvent ils obimaka mabe na miso abatu. Te na oloba nanga bien. Na oloba likambo ezo salima. Bon nazo kosa. Na oloba likambo ya oloba likambo ezo salima. Ngana kosa ratin. Na oloba likambo ezo salima nde na ina lobiango. C'est ça. Mais nous sommes pour comment on peut salir semblant. Au talipé, Monica qui bon attendre déco, olimbisi pe kolimbisa ezate ke koloba te. Nzambe kuto abisala tubela. Ah bon? Où est-ce qu'il y a comme ici? Ekasi. Olobi sala tubela. Ayebi likambo yo sali, mais alingi yo fungola munoko. OK. Nzamba ayebi ke ozozanga lipa kolia, ozozanga fufa kolia, mais alingi yo loba yango. Ke Yesu polo na ngai, kanisa ngai. Nazana fufa kolia te. Nazana mbongo kofuta ndako te. Mais ayebi yo mobimba, ayebi ke na poche na oza zéro. Mais alingi yo fungola munoko. Non, c'est yo pesa ba tout. Oye bakate. Tu la comprends? Mutoye bandenge nini ke yo sepel na likambo wana te. Il faut parler, non? Tes téléphones pesali. Eza te bébé. Bébé, toyebi téléphone. Téléphone est comme mutazo bengo tali bochebe bakitisi. Jebo boniko si j'ai bandi. Aso benga nga pona nini? Nasoko benga kina yote. Si vous avez enregistré, vous bien nini? Nga banga ba enregistré ngate. Na boya kande na bengi téléphone ba sakana ba osakana nga na téléphone. Waiza ko sakana na mutu na téléphone. Mais néanmoins nzamba moni quand même. Nzamba mona nete. So na biko yo sana be monsieur daka tubela.
eza tubela te eza ke na stepe na likamte je parle nauti poto moi français ekoti moi kole na ovana dana banoa mama kulutu bamo français déjà ekoti koti yango moni moso nazoloba moi français ezokota nalandi olobi hypocrisie eza mwa makasi na théâtre yo boyango mais obando olobi lango mpe mwa kala hypocrisie yango mais aussi la tezo demere kaka kati na bino mais ya gabi ko kotika te lelo yo monisaki biso ke oza plus isolé parce que bandeko baolingo te mpona bavérité mais vérité wana mpo kobomba ngo mpona koboma kaka indice ya ke bamona yo mutu mabe bamona yo mutu olobaka okosala mo sembla wana te ya gabi na biso nyonso tu toza bato mabe nga na mitie kote bato malamu te okay. biso nyonso tu toza bato mabe mais eza mpe na makambo mosusu fo kokimaka yango ozo comprendre fo kokimaka komibomba komikanga ozo comprendre mais ozomikanga na boye mais na nsima osala makambo mosusu yango nde nzambe alingi te olobi na parabole nalobi na parabole ozomikanga ke na tv ou bien bato ya mokili bamona nga ke naza boye opesi face mais na nsima eza makambo mosusu nzambe nde sikoyo azomona yo mamu nazala na nga boye nzambe ayeba defo na nga bato mpe bayeba badefo na nga bayeba mpe bolamu oyo bayebi mpe bolamu na nga bazali mais bazokoka koyeba bolamu na nga te mpo bazobanga bakobenga bango te na bafilme ozobini bokomprendaka makambo nalobaka te soki olobi Gabriel aza malamu bakobenga yo te batie openda croix il faut oloba kaka Gabriel aza mabe so obi ka moto Gabriel aza mabe omoni na filme azotourne oyo olobi Gabriel aza mabe nga sikoyo bongo te na otourne na nga te kasi na otourne na nga te bato bakoyinio na makambo na kotourne na ngai te babenga nga te na kotourne na ngai te na kozala kaka boye na kochange te Gaëtan mpesi conseil alembi alemba na ye asa vi na ye akepenga te asa vi na ye atrace vi na ye nga na nga compliqué banda bomwana naza nanga compliqué na losambo mpe esilaka complication na esila kutu ebele kindumba kutu esila bon nini etu etikali ya monene kutu esila ozalaka ndumba makasi na banani bongo na banani na ndenge nini kasi ndumba nalobi ngai yo ozoluka banani te ndumba ezalaka mingi na ville te ozoluka nini obakisa te ndumba ezalaka mingi na ville to mpe mwasi abali makambo ebele na esila nga makambo ebele de esila na prière oyo nde tozobundana nango mais ezosila te nini esila te vérité te babengako lelo mama pote ngai nabenga yango mama mosakoli mpo makambo mosusu kolobi eserealizaka mpe mwa ndambo ozolobaka Gabriel alobi mais nalobaki yango oyo bozomona ezokokisama esili mpe te esili te ekokokisama vanda mpe na losambo vanda na etonga pena te ngai nasambelaka ozala pena mosakoli ya solo konyokwama te susi na biso majere yango wana soki nakie kovanda église dans limité nde obobibangisa te moi nasala boye eza te mpo naza mama paster moi nasala boye mais lokola nga nanga boye nga nanga limité te nakimaka te naza na don makasi nakimaka nde te mais so nzambe abengi yo okima te te nakimaka yaya obengo yo pene fu nzambe abengo ata plein oza penaka wana déjà obima olibanda nzambe abenganga kala nga naza moponami nzambe aponanga depuis bonga mama nanga so nazobona makambo sala attention te soki azwa mpe na ta plein oza pena kaka makambo nzambe kaka wana ke nzambe mpe moto apesenga mosala oyo azoba te okona na exemple mama Marie-Hélène Lota te yo kasi ye nde azangi défaut te aza na défaut mais ye pa na défaut ti mama paster quand même kasi ye aza mwasa paster nga aza mwasa paster yoko aza mwasa paster aza mpenza mbangu ya kozala mpe mama paster abengaka nga te yaka te oyokaka te yango nayokaka ye osalela
nazo salela moto azangi défaut na mokili zaka Jésus Christ. Mais oui, chacun de nous a ses défauts, c'est oui, moto so taza makamna enga siko yanga yango yo. Ba défaut zo kanga malanga isila. Ba défaut yango yo. Moko longola ngopeti. Ndeni. Lo sambo bisi nzambe, yesa nzambe chaque jour. Wana na opeso prière. Opesa na prière te. Ah. Ngande na kopeso prière. Po prière no na bar mikonyos. Nga fanda na babar te. Mais na tuka ba te. Na vanda na babar te. Na bino boyoka ma BR nyoso. Nga na zala kana ndako. Na église. Oyebi fina ngati. Oyebi ndama don ça. Bino boyoka nyoso, boyoka ma be mingi bo vanda na babar. Ngate. Nga na fanda nga na ndako mais soko tenga caméra bi. Soko sengi vérité, konyoka mate. OK, gauche à droite te. So ba qualité ni nous en ba qualité naza moto vérité. Naza mwana malamu. Na motema malamu loka docteur Mogijo na naza na motema kosunga. Na sunga bato. OK. Na sunga bato pe na bombi. Voilà. Tomo ke na suka ya Gabi, liloba la bande ba la biso, o ba yebi ya Gabi, o pe ba lobi makamu moto mususu. Yo komi ko ya ko pakola ngongai. Non, malbi pisi yo folo ba mam na yo. Yamba yo moto tuni ngati. Akasite. Tenga yo kisoka audio. Na usoka audio. Na lo barane ti likamwa nani? Na lo bali kama mutu te. C'est peut-être batangi batindelinge mission mo Nathalie. Eke ba chrétienga be balobi nanga mabe. OK. Tango yo ya ko poser nga question na kati ya likambwana. Na lobit. Robo ya pe oloba. Robo ya pe répondre. Nga ko kina ko boya mais na kana lo mona ko oloba kaka. Nga zanga iloko loba te. Wani andenge nanga. OK. Bande ko ba retenir nini o bazio mabe o pe ba moni ba sepeli na po ya vérité ya Gabi toujours vérité. Na ko ki ko convaincre mutu te ki azwanga malamu. Mutamta zwanga ndenga lingi. OK. Merci de la réponse, nous avons bien répondu. Je crois bien que nous avons émission de Bisso. En fait, tout le monde qui visite n'avait pas ya ndeko Bouiboui, ou lelo bandeko sepeli, babi ya Gabi motema malamu, musipe babi pourquoi ya Gabi OK kotala ndeko na yo, mais on dimi ba filmer et les cas pose au pesa moi. Ozaki wanati. Yo zaki wanati. Tant ba kati caméra. Yo poza la kiti. Tant ba kati caméra nde na pesi. Na munongone moko lo bakine. Il faut ba filmer azongise lingambongo abi faut ba filmer batu ba mona bona ebite batu ba okekuna so bazokeleka basoli bakei ba pesa ya tele côté yango sali bongo na ebite. OK. Abi il faut ko bandela yango ngana pesa kina sima caméra bokati déjà na pesi loko bandego bele batikili. OK. Bosangani boyokani nini pona ndoko na bino? Est-ce que bon komisi mbela wana epa bakonza mboka pona ndeko Bouiboui? Bon, biso to senga ka mbela nga susi na ngeza liba bimise libanda mboka parce que ndenge komi déjà bongo ezale sengo mingi so bazuye basalele basaki ya ndimos. OK. O azape na carte te. Ozomona ape na carte te donc c'est très difficile pona ko bimisa ba mbongo wana belé wana et komi kamoko vraiment difficile. OK. Ozomona soki bakonzi mboka bakoyoka biso bazwa Bouiboui ba bimisa ta libanda mboka ameka kozwa traitement ya libanda mboka. Ozomona pe ba traitera na bango mais omoni ta nga na bimi excusez bo monde na zongi na zongi intact. OK. Papa ndongo kenda. Ozomona moi pe mezalaki pe ma nazoko kotambola te mais nazo tambola na ndenge moko osakana te. Ozomona otambola makasi. OK. Ozomona makamu vraiment changer. Donc c'est pas koko sunga biso to sengi na makasi te. Nzamba toucher mitema ya bakonza mboka babimisa biso Bouiboui libanda na musalo ya sali na mboka oyo azo mérité wana te. Ozomona azo mérité wana te. Abimata libanda mboka bazwa soin na ye ya miso. Nzamba pesa biso résultat malonga na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Ben est-ce qu'il y a une liste pour une cotisation soit groupe WhatsApp le nom de Bosalaka on a kosunga ndeko Bouiboui? Est-ce que Bosali en tout cas non to bandité. Non bo bandité. Non to bandité. Le ba fan ou ba otala biso? Le ba fan to zot ba otala biso en tout cas botika Bouiboui te. Ba fan nyonso ba otala biso o baza mitema malambo mesana kosunga botika Bouiboui te. Azo sala te avai na ndako o aza na moi 50 euros moko ebatamaki. Moi livre sterling moko ebatamaki, moi dollar moko ebatamaki.
botindeli ndeko na biso po aluka moya ko vivre biso pe ba comédien oya koleka kuna ozala mwa quelque chose obwakeli na liboko otikeli ye ekosala pe kaka bien voilà bato mi baokanta lokola nga na memaki caméra ok toutaki na so pas docteur Mogijo mosala na biso ka oyo tozwi ide tobinga senga en tout cas photo tomona mona ya boui c'était comme ça c'était comme ça pas de la paix tant que tu as sur image problème image non ça fait très mal en tout cas bandeko bo jijaka penza ba préjugement et ba préjugé et dara moi bien te vraiment bokenda kapisa ba réalité bo moni likambeleki botuni pe ole bo finga botuni pe zaki na ndenge nini ki bokenda na benjir mala moko voilà et ça vraiment bien te ya gabi et ko finga ope babanda ngokala bo to bangela ndeko finga to storm comment on met lango lokwa ti so bo fingi to ko effacer na biso pe mais total ngo pe ka total ngo ka bo oza makasa effacer na chaîne ngo ko na pas aussi effacer na ngo pe mais to tira bino ka poto sepe sabino bo mona ke bo sali mabe donc bo singa bolimise ya moto mo finga bato voilà ya gabi to ko mina suka pona eti mama mi fiki po penda ndenga za na mbongo ndenga wala motema papa Paul fiki po est ya ko ke ko tapa commentaire abuzo bato basaba commentaire abuzo beza ba capacité ah bon yo ko si bato pa bazaka na mbongo na bango aza na temps wana ana tante oso comprendre ala de ba Mireille Kazu wana ba nani ba Sylvia Kake ba Mimi Ngwango ba Roli Matuta charge oso comprendre ba Mariam Vargas moi ça ya arabe OK aza na tante ya azo kele bamboka kebo moi Gabriel national yo ba bijou Gabriel na elio boy na ata ya te batambongo bazana batanga na temba ya mete ya ngunda songa mbeli OK ta ezate le comme sous docteur Mogijo azo ko blanchir mino mino pe o bazala ba mino ya salité mino monsieur zaka chocolat et beba et ça soki ndenge nini ya ke pas docteur Mogijo ako blanchir ango ezozonga penda pembe mino zokoma kitoko ba o ezaka ba salité o ezaka amusu bazaka soka zo ba munoko za solo njoka ba couche fanda ye penda na munoko bazo sukola yango nyoso to mauvais haleine nyoso ezozonga kitoko voilà pour ça nini bandeko baota la biso surtout plus ba maman ba jeune fille ba papa bandeko baota la biso attitude libana ngo ce jour là oyo eza comme une occasion ba pisi bango dingue bandaki déjà les deux toujours kenda vers les 16 déjà bandeko ba koya wana ngisa bango nini par rapport à occasion oyo unique docteur Mogijo pisi bango baya ebele boya ebele bino bato bosana poto bosana bandeko na bino bazana Kinshasa bazana Congo o bazobela bazana ba malade botinda bango pas docteur Mogijo boya o mona ki la fois passée to mona ki fille moko boye likolo esala likolo zongi OK ezaka accident moto likolo zongi tout droit ozomona mwana mwasi sourire esali nini ezongi OK ozomona po ndenge ezalaki ndenge mwala ta ketch ezate mwala te eloko ezalaki te mais akomola ta ketch na pas lulu pela likolo wana lelo akomola ta ketch OK comprendre docteur Mogijo azongisi likolo wana ndenge ezalaki boya ebele oza na maladie kobanga na musika te yakana no tuna 50% réduction toza nango kuna na journée porte ouverte c'est ça on adresse boya toza na terrain Kankar na Yolo Sidi okiti na terrain Kankar tout le monde bayebi ata so esika chauffeur qui tire na terrain Kankar chauffeur ne sota Yolo Sidi ayebi yango akokitisa yo okatisi prince ou bien esika docteur nazo de pas docteur Mogijo ba docteur ba chauffeur pe belé bayebi yango au mona ka kitisi maman yango wana ata ba moto ba ma yango wana be papa yango wana alakisi yo mingi na terrain Kankar wana soko yebi te po bunga te okitika wana okatisi presse na station na tuni balakisi hôpital docteur Mogijo boya ebele en tout cas bonjour solution Maison Mika cosmétique et business bio eye libino ba produit ya solo pona ko traiter ba nzoto na bino surtout pona ba oyo bazalaka mabumu minene tala eloko oyo kosala ke libumu ekota ekoma mukelekete yango yo jus de graissement yango ndezali kosala ke pona ba papa ba melaka masanga na kimia nyonso libumu ya munene te ongai na bota moya kokanga lisu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene tala jus oyo ya dégraissement soki omeli yango libumu plat
neti kutobota te. Ebongo kote ya bapapa boyebake pona bokolongondo bwa bukundu bwa nzoto bwa yo yebake bazali na kisi ya force. Eye mukolo nzoto yango nde kisi ya solo mukolo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa pote libala ezala elengi pe supu na niveau ya 2 fois te. Ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuelle, éjaculation précoce, hémorroïde. Oza mobimba awa na mukolo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya 2 fois te. Okanisi mama Mika suki wana chez mama Mika azo traité lisusu stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe na hernie me ya ba sorte nango nyonso. Pona bandeko oyo bazali na ba santé déséquilibré. Onga na bela ka beri mwana na nzoto ezali pena pete alembaka pamba yebake awa ezali na ba bouilli 100% bio. Tonga nzoto na niveau ya nyama pote nzoto na yo ezala pena kolongone ya solo. Soko meli poto oyo okozala mubimba pe santé elengi neti kaka na lola. Côté cosmétique ebiso mama Mika réparatrice ya loposo po niveau za ko traiter banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado messieurs, bazali na ba produit lokola huile d'anana, savon anti-nduta, anti-tampon, anti-tache, yangonde mobimba. Bazali pe lisusu na crème de beauté, thé métis, ozongi pembe chéran et puis lisi ya nyama. Gommage, bazali ko salango kitoko joli, pomade ya suki, plus huile, pomade Vimbovi, pona ba papa oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko po azonga penza mubimba lokola mobali ya solo. Bazali pe na crème réparatrice anti-vergeture po na basi nyonso bazali na ba problème na banzoto ekosunga bango makasi. Kasi tuna ngai nini bakisio nyonso ezali ko traiter batu ezali sans hydroquinone. Kutu ata ya mukelekete ya hydroquinone ezate pe ezalaka te. Soki olingo benga Maison Mika cosmétique et business bio okoki kozwa bango na avenue Pozo numéro A17 quartier Matonge na commune na Kalamu référence cabine ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo plus 243 89 98 27 674. Tala bako sabinote Maison Mika cosmétique et business bio. Awa 100% bio pe sans hydroquinone na ba produit na bango nyonso. C'est naturel.